Allô? Allô? Oui, allô, Nazoka. Papa. N'habite au fan n'aura Zoloba n'importe quoi. Nazoloba par rapport à bêtise au lobby pour la JB, bien. Quelle bêtise? Vandanie, non, tu l'as marqué pour le lobby. Yo, JB prend ça là. Ozokanga tsikopo, oza agité. Yo, papa, chira ça là. Oza agité. Naza agité, au pesi makanda na monyo na ngako namba tsote. Na peso kanda na tia nini? Yo oza papa chira ça yo. Na ko nzela pardon. Na peso kanda na ti ya nini? Obi na ndenga fote masala nga soto za pembeni moko na ngana sololo mabe. Na so vérité. Comment yo ko na niveau ya koloba ke papa chira boma ba? Abomela bato. Ouais bien, botika ba sentiment. Moni soki ozoluka baye bayo bapeso nga vraiment na vanda koyebana na yo tonga na bandi TV yo bandaki TV yo nga penza yo andola na ngane checheri to changa micro Seigneur Jésus yo ken piana yo na ngane checheri to changa micro Seigneur Jésus ken piana Seigneur Jésus ngana za kosa yebana simana Seigneur Jésus yo komba ken piana ono zwangwa ozocha oza ingra yo omoni yo nzamba kofuta yo makambo zoloba papa chéri nzamba kofuta oyebi soki bino bakongole bozala matalité osolola nanga osola na bakongole to osola na non papa soki oza na soki nakoloba nini soki baflatterie ezokende boye nga na flataka mutu te nalia mbonga papa chéri te non nalia mbonga papa chéri te tout le monde azomona comportement na oyo baocomprendre te kombo akasongo eza komba baloba no omoni siko bokomi oyebi te papa tokende nano alaise ozodefendre tribalisme ou ozodefendre bato baokufa keni piana tya mutu na yo oza batribal osalelaki tribalisme nga na moluba te soki okanisaka na moluba okosibandakimia oza na linzaka te na makambo etali yo ozoluka kombo na yo na batiktok papa nga aza mutu naluka kombo na tiktok te tala keni piana nga na banda tv liboso na yo ntango nga na bandi tv yo ozotambola na zakari oaporte nini na tv kasi nga lelo naza kozala wapi lelo naza na poto ibo naza mais na poto n'importe qui ya poto omoni sikoyo problème eza no moi intelligence eza te sagesse intelligence te poto mais je te dis la vérité frère poto eza demande ya visa ndiokosa bato ke poto eza mosala nde eyemérite yo ya poto eza demande osali bademande na yo ubia bamemi yo ngulu poto problème eza te bamemi nga ngulu yo na mema o poto nga fimbu na fimbu nde mutu ememanga poto papa omoni yo makambo ozosala okofuta ngo awa oza ingrat ingratitude na yo emonani papa tika naloba enga neti ya nani oza na eloko nani azalaki kofuta malonga te yo oza na matanga ti yo otokufela papa na yo te wana matanga te tiko zela na explike yo zela matanga makambo tosaba émission ezaka na kati ya bamatanga na est-ce que mutu akoki mutu akufeli papa être cher akoleka na tv fo aloba ba n'importe quoi quel n'importe quoi yo okufeli papa bazoyamba na émission ozoloba makambo ya bato est ce que eza normal quel n'importe quoi alors quel bien na yo oza problème ya mutu ndeko na nga je te dis la vérité wana problème ya mutu oza mais omoi makambo ozosala ekofuta mbo awa na poto bokofuta biloko bokomi mboka bino baluba bokoma na association baluba nga na muluba te soki bakritike wera oyaka te soki bakritike wera oyaka te
tika na yo yebi mbula ngana banda odefendre association na samba te bagene na yo wana ozotravaille wana ya deux pions toyebi association ya baluba yofinga weverson association ya baluba tika na yo na muluba te association bato baza wana bayebi so na muluba te omoni complexe na yo soki moto osoutenir motu opesi tendance wana sikoyo force nini opesa bafamille bakufe bandeko wana problème motu wana problème ya compréhension bato bakufi famille na bango nazotuna yo nazotuna bato wana na bomi bango na bomi bango baki sacrifice wana problème ya motu ayo so zali pembeni na beto mama na likofi ya keni piana omoni yo kanga data lelo oza mama na aventurier yo benganga aventurier yo beta ngai yo pena yo ozana bato wana miso ya bato olobati bato tu bayoka yo omoni nasali live boye na osali lisu live te me ken piana nga na yo tokutana yo beta ngai yo opena beti ngai yo pe nga na boye fa yo beti ngai biso mibale merci nga na yo boye merci obeta oyebi nonga te eloko te kani piana nayebi yo ntango oya na echecheri mpo tanga mikro oyebi kani piana bakanga yo ozala reconnaissant bakanga yo ntango kofi akanisa obenganga olela oyebi ngai omoni yo oza vrai nchore ya yo oza vrai nchore vraiment nga nabengi yo nakoluka émission na oyo ya kala bosala na aruna ntango aruna bwakanga nakoluka ngo malobolobaka boza na ingratitude bino nzambe akopambola bino yokaisi ba 2000 ozosa na bayoutube wana fo banda kosamusa baartiste boye yokuta oyo ozokosa bato awa non opa nayebi kokosa te nalobaka vérité moko impossible video na yo oyo osala ya kala ezali bato nakoluka ngo olobi na okata na otyela ngai nasekwaka yo naosengo olibere nga mpo kofera ngisina nzambe omoni yo ndeko naopesa conseil moko na vie yeba ovaya na bato zala ta reconnaissant tika papa chéri tala bémission na ndenge baninga baosala reconnaissance sur base de quoi oyo osenganga kombo na nono oza ya mpiana eza kombo na oza mama na aventurier ma papa yo benganga aventurier mama na aventurier oza aventurier yo oza aventurier kombo na mpiana ozongo epana papa soko oza flatter nga na flatter te na flatter motu te nga na travailler na poto je travaille ici en France soko osalaka na poto ero osala live ero yo osala live moto asalaka lendi eza na ntongo nga na travaillaka butu omoni siko oyebi poto na butu yango yo osala live na butu chaque butu osalaka live mela na vacances chaque butu yo osalaka live mais naza na vacances na profita na vacances osalaka live omoni oza problème ya intégration nasalaka na moi okomona nga na live te oza lokuta yo mona nga te place chaque butu ozalaka na live chaque butu na mosala yango ozalaka na kati ya live mais c'est comme si oza na poto te ndeko ozala na poto te oza aventurier chaque butu yo osalaka mais chaque butu yo ozalaka na live oza aventurier mais oyebi te na poto tosala toala na bavacances oyeba yango te ayaya oza ndeko naopesa conseil moko opesanga conseil te napesa conseil na oyebisa yo oyo eza poto eza kisasa te fozala integre oza integre te naza mama naza integre jamais moto aza integre se comportaka neti yo te moto aza integre akoki kose comporte comme neti yo te intégration moya wapi ji basali eloko te aza un problème na yo te mbala moko na divagation banda kofinga banda koloba olobi papa toyoki ope trop tobeti bakara quand même toye topesa conseil frère tika nano makambo wana
opesanga neti conseil nini pa opesa un conseil take frère na congolais papa yo depo ya poto live moi butu après tout dans intégration tiko live moi butu mais na vivra kaka bien na vivra na poto na c'est intégré intégration intégré à live intégré à live tu vois ba live nanga na sala ba contenu à dire yo siko ba live no sala ba bêtise ya ko finga ya ko sala zo ba ngasko na sala ba live te na sala ma vidéo nanga na tie en plus nga peta ba 4 jours na chata eloko na chaîne nanga est-ce que nana yo sola no makamba ba vie je n'ai pas besoin de ça frérot moi je travaille je suis embauché ozala kati ya live après le bio intégré mais c'est normal na profita kana batana nga à part samedi ozana tante non que l'homme ouais mawana tiani non que l'homme maman parce que je suis pas orgueilleux ozala orgueilleux nde nini vino na poto simba te ozala orgueilleux neti nani vino na poto eza malere siko orgueil omoni sikoyo otikali kovanda nanga te na poto musicien ozokumisa aza musicien atikali kaka local na bano ya mike bafali baleki ye yoka message nanga suka mpona kitisa yo ken piana kanga data lelo ofuta makambo na poto yebisanga ke musicien yo nayebisi yo kanga data lelo musicien ozokumisa abanda wenge kala aleki fali fali onga azaki matisa jiba aleki fali omoni yo makambo oyo okofuta yango kanga data lelo ngai nazalaki est-ce que nga na yo osola comparaison musicale omoni ke bagage eza toza zéro oza vaut rien est-ce que nga na yo osola makambo musique yo so matisa musicien moko pardon yaya bonjour na sujet kasi yango nazo expliquer nga na osola makambo musique te Makizembe bonjour na sujet s'il vous plaît. Papa, maman, Nabi, depuis na monaki azofinga ngai. Natikali kofinga au moins niveau fali. Yebisa ma musicien yo matisa comme na niveau fali. Yo lekinga. Yebisa ma musicien yo matisa comme na niveau fali. Yo matisa nani? O matisa nani? Aza chek. Bonsoir na te. Follow. Tena ko sola na vaut rien ote. Batu ba sola makamu susu jiba sala eloko te. Succès, s'il te plaît. Succès. Kasongo, s'il te plaît. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Manko. Ken, pardon, na ebi kozana se. Na ba niveau na bino. Bambo tebele bandeko. Na ba niveau oyo zali na Ken. Boko soigne la susu po na ba misiente. Pesa avi na yo na ba abonné na yo. Ken apesa avi na ba abonné. Boko na ba niveau te. Boza déjà bambiaka na musala oyo. S'il vous plaît. Boza bambiaka. Bino de boza ba exemple ya bato bazoya na sima. Bokoki kofanda na panel te. Bomoni ba makambo oyo business to wuta ekuna. On ne gagne rien. Bato bisto comment kokota na ba conflit ya kuswana bazana bango tranquille na bisika na bango ba futa s'il te plaît. Merci. S'il te plaît. Oui, c'est oui. Ngako na yebio na makambo te na comprendre te. Na comprendre. C'est là pardon s'il te plaît yananga. Pesa na matin moi 2 minutes kana ozo mselo parole. OK, d'accord. Nga dezo yebinga na linga ba problème te na loba makamba batuti. Ken piana abandi kofinga papa chéri tout le temps ça ba live papa chéri azoboma ba tozo betakara na fongoli live na chef photo na ye na zoloba bo Ken piana na lobi famille ya Ken piana soki bozola nanga bobenga ndiko na bino bopesi conseil na ça Ken piana qui peut vivre na yo tika vie ya papa chéri ozana ba preuve te ozola que papa chéri azoboma bato nazo interpeller nazo yebise vérité ezai kuto koma niveau te tama mati na bandi koyebisa mbama ndio demarina aye quelqu'un na yebinga na ki na bandi TV liboso na ye aoya opesa micro nazo rappeler kaka ngana oko swana na quelqu'un la teza niveau na ngate na swana pona na swana d'abord pona ba musicité ya momo na live na ngala ngate ba swana mais na olinga na comprendre
papa chéri asali ken pia na nini ogisem mama kongo bino tu bozolanda kasongo soko olandi ken soko olandi ken ken akoma ne prophète akoma komona bandoka bafamia bato akoma nini ntala s'il te plaît omoni biso tule toza awa soko olandi ken même babone no na bacommentaire baoye biso oza no kutu na tante ke otia photo akeno bando conseiller akoyoka na yo te akoyoka na ye te défendre papa chéri na ndenge nga na yebeli yo fungola ba live na yo défendre nos papa chéri ozo comprendre tika ke matanga na oko sala ba live ya papa chéri te c'est normal c'est ka songo sala oyo lingi kopesa moto conseil na réseaux sociaux te sala oyo za poster sala na oyo kolanda no kenité papa na occupé te ya ba kolanda kenité makambo taka discussion c'est na keneza na ndenge na après 2 jours akota ne JB tala omoni ken après 2 jours azole sous JB ogo donc amutu occupé mama kongo omoni ça n'a pas pourquoi bango baza bato ba compagnie ba artiste ba biblo mususu baza to bena ba chronique ba umeli pe na monde ngo ba ko se comporter boeti ba koki mais non baza bongo mais succès pourquoi go ba koki te yo tala makambu na yo oyo za kokipe bango te ba koma bongo ba umana kilelo tala succès omoni ken lelo akoki kokumisa fali loba critiquer ne fali loba kene côté mususu soko bio bando landa batu tala succès tala ka réseaux sociaux omoni mamio zo sala to uta kuna mutu pasi papa nanga kasongo je te dis kolanda panela muninga te yo sala oyo moni soki omoni ke oko défendre nani JB défendre soki omoni ke oko défendre te tiki kolandaka mwe makambo olanda bapanela baninga oyo ememi bato na bunga okoprendre te okomona ke yo sali live na yo silisi mutu mususu ya azwi live na bandi oba yo mama kongo pourquoi boye te toza su tutala zokaka exemple toza na poto yo so mona TF1 et ça l'émission nango la 6 e ko contredit TF1 o makambo yo ki na TF eza bongo te eza bwebwe te mutu na mutu o mona tala kutu ato to sa makambo na biso tozwa ka ba critique mais imagine maintenant so komi ko contre baninga si c'est kolanda kente ken ayo beli so mutu je te dis la vérité kolanda no kenite azana sa zo yo kande biso to yebisa yo kolanda no kokipete pardon matisa ye succès boza na problème te succès boza na problème te succès te kaso s'il te plaît